Kouloutou Pablo. On préfère poto à l'autre poto à Sernabino. C'est poto à Sernabino. Poto à Sernabino. Poto à Sernabino. Parce que poto à Sernabino, il y a une histoire mon boye. Oh, c'est la mystère. Et poto à l'élo, il y a poto mon abeng en vague. Pour les gens en tous abisso tout. C'est que c'est que non, dans tout ça moi gars, le la communauté c'est bon. Non. Au comme ah c'est que non. Basuka pembe ya koto na moto vitesse pour aucun n'est pas sauter. Aucun ne pas sauter. Parce que les années de terminer c'était. Ou ça les réplique ou ce qui nous a. Pour ce que mi peut te na mo ce que non parce que là bon ah ma belle peso bon. Ce que visionner nango ozoya nango pour ya vendre là. C'est ça. Oui, papi gagne tout le bel la vie. Tout le naka mini papi gagne tout le bel la vie. Mbe ozui azalaka muninga na yote pe na kotikala ozala muninga na yote papi gagne tout le bel la vie makambo nyonso na maboko ya papi gagne tout le bel la vie papi gagne émission kitoko oyo faut kolandaka pona kopesa makambo yango to bisimino ki azalaka muninga na yote na kotikala pe kozala muninga no te pe to kosala pe compte yozafa quoi ngai as artiste donc voilà. Ça ne va pas non. Ngai shela mputu na zalaka moninga na yote. Papi gen tolobe la vie. Ngai shela mputu na zalaka moninga na yote. Papi gen tolobe la vie. Tolobe la vie. Pe na kotikala jamais ko zala moninga na yo. Donc tolobe la nde vie. Papi gen Toko. Deyo Brondo, nazalaka moninga na yote. Pena kotika la peko zala moninga na yote. Papi gen, tolobe la vie. Gomu chuchu, supu. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yote. Papi gen tolobe la vie. Mister Siatoli. Nazala moninga na yote. Nazala moninga note. Papi gen tolobe la vie. Avec Adi Lodolé, c'est beau comme un deux journées. Nazala moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi gen, tolobe la vie. Papi gen, tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Ah oui, bah tout ninga décor à Zawa Piboé. Ah, décor à Zwamina site Kitoko, oh Tobengi, Toronto City, VIP de Maluku. Et ça espace pour yo, pour nanga, pour ndeko nyoso, oazala na projet à vie. Toronto City VIP, yoga avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makamoteli réseau, bosana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pesa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Si on mona presse. To passo la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. To pe otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chenibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le Société Vodacom.
Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, poto somba, totonga nekolo. Na Toronto City, VIP de Malou. Chers amis, très chers abonnés, Topesi Binombote partout, Bolanda Gabiso, na Tolobe la vie officielle. Merci na Bino Nyoso Bandeko Bolanda Gabiso, Oueza Masolo, Yapoto. Léona Yambi Moko Yabana Poto. Déjà merci, na grande équipe à Tolobe la vie, Washington, merci na yo. 4 fois prêtre, na Munich Wana, na Mona Washington. Eric Shimono, capé des authentiques, merci. Pino Agostino. Jerimbo Mana Canada. Jerimbo Manaba Toronto Wana, Didier, un grand merci encore na Ipei Diego Kao. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo. Léonana Mwana Poto, Moko. Tomeka Gosola na ye. Ipei Diego Kao, toujours. Et là, Wana Gitoko. Ndeko Pablo Mbote. Mbote, Tolobe la vie. Tokutani Susu. En plus na cadre cadre penda omoni makambo musala malé beto ko kakaka Bonio ça va ça va la grâce de Dieu ça va tokutani si loto mekando ko sola déjà yo normalement yo au bago sala combien des années déjà na poto na 85 déjà 85 donc bato ba mo atanga na bango mais ça non peut être que pour bato super appel liboso nanga oyo bako tout na bango neti vie omela wana vie loup donc mingi pe ya liboso oyo ezali ke no basera tokuta bango bazali vie na biso bamiso master tozala na bango pe na même période nazo remarqué alors on dirait série na bino wana parce que jusque là au moins autant déjà vie omela mbwaki na pesi mbote belé tant on va comme wana autant avec ndiye série na bino respect ale makasi penza est-ce que respect wana bozaka na ozomo na lelo na biso bato tozo ya lelo poto te mais c'est au moins respect et uta na ba ndeto koleli pe donc ko respecter mutu et ça là efongola ba porte tango ozo valoriser mutu na ndenge ya zalili donc ezate que mutu wana neti ozo vénérer non parce que c'est que non respect est plus important que l'éducation. Si vous avez un ande to komaga awa, donc vous avez vie Viki, Viki Longomba, Viki Kosi, moi belé bazaki na bango, na koko atanga bango te vie monsieur soit auto tikabiso, na sera ba Covid, nous ensemble, mais ceux qui bango bazala quitté. Makambo soupe etam soze que no tenga mona ba ouverture na moté pour bangonde bazaki pas ensemble na bangona bango ba vie tenobi ngazo bela du côté respect on dirait respect pene ale makasi na bino na bondo pesa ba kulutu ba respect parce que les autres talibi au monde venant dirait moi respect on dirait ça penza soutien donc respect so le respect donc aux autres raté ba makambo belé so le respect aux autres makambo belé parce que il faut respecter Batu. Même à moi, il faut respecter. Parce que respect, c'est réciproque. Donc, il y a une mission que non. Respect que tu as recommandé, mais on sent que tant qu'on vit aux années, on est 5 mois bouillé parce que la vie, on a papa, aux autres, on a place à papa, pour toi, on a papa pété. Aux autres, on a place à papa, grand frère, oncle, parce que tu as tant d'azate. Basa mikolo ya mikolo bazaki na bango mais est-ce que c'est que non oui bango so ozo ka baser donc ba vie bozo mo ba vie mais tant on benge vie mais on mona kene to ozo na place à père na yo parce que place à grand frère na yo place à oncle na yo pour yem taza on a présent de ba vie na pas considérer bino pour so na loko na bike non vie avant que ta loba yo mo so kanisi déjà so côté place vient
vie baza wana tobeta tokende parce que bigo vie baza wana donc makambo yeli c'est que non ba vie ba vandi tranquille il faut s'effacer mais bango to abisi yo mais ba vie o ezali que non parce que respect wana ezali ki mais lelo omoni éducation na ndenge bamboka ekufi donc mingi sikoze que non tant bazoya awa faut eba que non il faut kolanda ba base wana muto akofungulilo porte oyebi ye te muto akoyamba po biso ayamba biso okuti ba mikolo premier jour okomi bayebi yo te bayambi yo ne baza mikolo atelekaka au petit po bazu bayambi loko aleki donc à partir wana mpe makamuno ozwi mwa ouverture ta makambo bono fongwana ozomaka wana vie nanga parce que c'est que non vie wana soki ya yamba anga te ngalala wa et puis nga banda viango ana poto ndeni poser que foyer ebinote bino nzela pété po balakisa biso pe que non bino il faut que ça aboué ba komela biso pe bangunda liboso pour yebino makambo ngunda oh non il faut sikuzo na logique moyen na ngoza que non o mena ona okosate te aweza aboué otali que non mais vie na go boudete pour vie le bibongo bon comment kaka bon au moins makambo na komi yo sikoze ke zo ngo tanga méditant ngo siko ekomi ayo utanga ngo tale siko ba vie neti ezala kuta na vie msomo na grâce à la vie oui so neti lelo tozabo neti bamboko ba vie na ba porta moi plus sikoze ke no na kolinga kuteke no même atanga monde na zaka ata tokuta na vie na ti lelo ba ka ba vie nanga ba ko changer te pour c'est une histoire ndenge yo molo ba ke no histoire no change donc c'est que non histoire ko changer te ba vie donc ata na kuta na bango na circonstance nini donc na oza na respect moko boné sengo moko boye ose ko envahir joie moko boye ose inexprimable parce que vie parce que c'est que non net vie mo mena tangi na mona moi kala mais c'est des grands frères place pese ga Hollande mission moi avec petit la ngapa bita le makambo ya nini donc c'est que non na zongi se kaka à sensé les bienfaits ne se perdent jamais. Ok. Voilà, si quand on peut gagner au sola yoza moto salipi moi ma solé belé na mikili awa. Alors est-ce que makambo yo au salaki à l'époque au conseil pe banu bazwa lelo pe est-ce que au conseil pe muta sala makambo ne non au moni da ba service te yaki oye na mboka bana na bana donc kokoma na awa zana moto ko lobela yo te ko gangelo te do bato okuti na millier oyo komeli so bakende kayo ki kayo bo ayi bino makambo sute so bakende ke masolo okende masolo so bakende ya koma okende ya koma po millier wana komeli so nga komela ba millier tout nga beta ba prospectus beta on pena que non na beti 2 semaines quoi ça peut so ba benga na beta ngo 2 semaines na bina mo ke na mbongo ngo bogarde kaka na sauté pour mali la marque na souffrance ba et on a yoka nga bete on to ya ko zala nga bino na la ngo bogarde on kaka pour la roba pesa nga des ans ngo ça va mais boye souffrance à marco non na kokate mais après to bano aux autres trouver au lukamwa nini même attendez to côté que parce que na lingiamo à force à cause ba relation belé ba relation muto comme réclamer tala yo za côté boy makambo ya boy mais zo mate que soki yo mekanan ate hôtel mais na ba relation awati orenga baba na pekisanga parce que te makambo bitso to sala yo ko sala ngote so ngape na yeba ke no na yo ki bato baba kama na pekisanga Beri Simbad Kakot c'est bon pour respect bando pekisa osa masolondo sa masolondo pour bon
bato baosala bango nga na vanda nga bato tu babengani bango mwake no yo vanda mais yo kotusha ngo te kosala eloko bote so nga pe na mona nga eloko mo apekisi osala ngo ta nga ezali nete bamagazi no nini bon no eloko batere na nzote c'est que yo soza besoin eloko yebisa biso tokende kozoela yo te bapesa mais yo kosimba te kokota te kosala boye te soki te ekomaki neti mwa tro te mais bino bokenda kozwa biloko yango boye nango soki ngai fo nazela ya bino nga mpe na kosala yango te je mosala meka nasala yango zeke no tokenda place mo bango te bazali na interdiction na fo pa kaka boye no nzala nga nde nakota wana bimala nga batyanga kate fo abike nasala elo te jour wana soki ozeke nazwa mpena nazwa bolita ya gâteau eza sukala na nini ya mwa molai bo nazwa yango na saucisson na bima nango toye na parke bango tu bayebi kaka keno tozwi wana na babordeaux tozwi rien bato bordeaux bango bacompare oyo tozali na bango ta bavandi babano regrete tozwi rien nzala banini ngabi te nazwaki eloko moko tala bimisa bango tu bayini nga mais yo kosala yango te te même ata tozwaki te yo fallait pas ozwa pona elongi nini azomona elonga ya basango te na afrique déjà babenganga aire biso sango de ozeke neti bamakambo tu bango bakosala na bango me ngai nakosala te ngabi yo kosala yango te nini kosala yango su te naemona tu bainterdit na bano respecte ti lelo ozeke no nakokenda ligala ata enereria ata ekwei na ozomisa ngo place yango parce que so nasali yango eyelanga mbeba de bato baloba yango te pour rien tu vois conseil na kopesa lelo bano bazwa lelo non parce que eza babiloko moko bo ozeke no à ne pas faire à ne pas faire parce que ezeke no eza encourageant te donc nauta osola ngo na pire masa na nga eya biloko oyo ezali ke no à ne pas faire mais tellement teyebaki te okomi place moko boye bato mo ozeki baosala kikulu na yo mpe okoti kikulu nango mais osala kikulu nango bien koleka bango bavrai kuluna soki bazeke no ozwi oleki bon même na niveau soki bakomonaki neti kake no yo mpe na neti spere na bango nzoki azeke no eya makambo no te eya makambo no te mais sikoyo regarde nini oza nango na bato bazoya poto lelo mpo na yo bato bazoya poto sadi biso bato toye poto na nsima na bino na nsima na bino regarde nini oza nango mpona bato baye poto lelo bato baye neti bazoya poto poto eza paradis te eza mpe na planète mosusu te tozoya kaka na terre moko oyo ezali ke lokola bamboka na biso ta mosu bamboka na biso eleki kutu bien mpoka bamboka na biso eza mal organisé regarde nini oza nango sadi omonaka bango ndenge nini mpona yo namonaka misusu oyo nde bazokoma ozalaki no motu moko aye na brutalité moko boye otalaki no oyo ya brutalité ya afrique mpena te donc oyo ekoleka te donc omona mpe temps mbele ozalaki no moto ase retrouve ke no bakape ekomi porte efongwana mpo na ye parce que ezalaki no awa mondele so alinga mate akomate na vitesse eya bamboka oyo ezali ke no lwa pene eza ya solo mais soki otamboli no droit omona mpe ke no poto omona o neti kake no eza na bajolibité ebele okotika omona mabe te mais soki otamboli yango na inverse ya réalité eza deux mondes surtout en France donc bazala bakolo te donc soki na bakape kuna okuta bato baza mingi na bakape kuna eza bato mwindo na bandibwa baétranger mundele sikoyo so bakangi nga na mundele même eyuma mundele na commissariat ayebisa ye ke no kosala yango susu te mais yo faut omona juge puis peine no kozwa po ozongela susu te olapa sikoyo ntango ocomprendre makambo na ngai nalinga mpena ke no motu so ye awa kowela no mbangu te sala tanga apprendre parce que eza bafacilité ebele ya koapprendre nga ti lelo na apprenaka nakende baformation nasali formation papa na longoli yango nakenanga c'est important ouais c'est que apprendre parce que opportunité oyo tozozwa savoir oyo tozozwa awa yango nde ekoservir na bamboka na biso parce que nga kose retrouve neti na retrouve na afrique kuna il faut kanga maboko mpo oyebisanga ke no ata okangi maboko nabimisa na mutu
so bapoko ozosala te moto ebimisa makambo mosusu oyo ezaliki nosama malgré coopération ozwaka temps ya kosala formation mais mundele moto aforme nga na kata nini atango alongoli yo atalike mundele azotourne ozeki bamakambo to ozosala oyebi nango na afrique mpo ezolekela ya moke mais moto aza na neti makambo nini biloko to basala wana mpo osala yango ifo oza chimiste te donc osala chimie te nyonso tu eza chimie eya na base ya chimie eza ani te il faut ozala laboratoire parce que ezalaki no ekendeke mpena oke okoti laboratoire mpo osala nini wana donc ntango osala yango soki ozeki no so osala yango bien te c'est très dangereux parce que ntango ozosala yango bien parce que olinga bacomprendre ke no comment okoyeba nini parce que eza eya biloko eza na afrique te euta ebana kuta bakote mosusu na amérique latine ntango mosusu na baasie wana ndoki babiloko tu wana soki euta neti bakotana soki ntango euta bakotana yo soki omaîtrise yango osala yango soki ozevede keno yo osala yango ndeni osala ndoki ndeni eza eya chimie donc wana nakoti laboratoire te osali bina ndoki yo fo odose yango faut doser makasa ndoki babiloko tu wana soki ozeki kodoze yango soki ozeki no oyebi oyo ekende boye oyo okende kote boye oyo ekende bato mwindo mais faut mela yango mpe bien sûr po melaka mpe fo oyeba ndenge odose ntango ozala kati ya laboratoire oyeba oyebi yango parce que ezeki no oyo ndenge ezokomela siko ntango oyosala yango nakotya ntango mosusu natumbi yango nakoyebake nakotumbaka ya pamba nayebi wanini na nyonso tu wana ezalaki baseri wana siko ntango ozotala nini oyebike oyo eza boye oyo eza boye mais ntango naopesa mpe naosala mpe ya nini nayebike no oyo mponga basala na bato moni te moto moni okokota makambo nanga te tokumila te te yo oza nuna mpe na rien siko ozeke no oyo nazala mokoka azeke no baécrivain bajournaliste banini mpo eza bapoliticien mpo eza baklasse moko ya likolo baartiste banini donc biso bakende ozeke no okoti rex siko ozeke eza jeudi siko ozeke no yana bana bato ya mbongo baartiste banini tutu clan mosusu oyo eza na rien à voir donc ntango okoti kuna osante ke oyo mokili nango nakoti mais ntango obimi wana obimi mpe na nini mosusu mais siko ozeke eya biloko moko boye ozeke no ezalaki oza na prise démoniaque na connaissance wana parce que biloko wana ezosala ezeke no eza savoir ya nzambe te mais savoir satanique mpe eyeli yo parce que ntango ozosala yango babiloko ozosala ezeke edetruire bavie ya bato wana ezeke baya bacréature ya nzambe siko ozeke no yo na prise eza neti ezosala neti envoûtement mais yo mona neti connaissance mais mbongo nango ndenge ezoya eza neti mbongo ya magie mbongo ezoya mpo ezeke okangama na nini nana mbongo nazo na ntango osala bafere nango te oya mpe na ntango ya kolia yango te mpo koya ebele nde tovandika bomaka motu moko abengi na 10 tonnes mona atikilo motu moko atikilo 5 tonnes motu moko atikilo 10 tonnes siko ose retrouveke nde tovandika mamo 25 tonnes siko 25 tonnes osali calcul te ozeba eloko osomba te tobakenda momo ake oke na magasin osombi ta mosusu 5 ensemble bachemise okonte te babiloko mosusu okonte te mpo olingi mbongo yango ebima kaka mais ntango obimi wana mbongo edimini mwa moke mbongo yango neti ezongi susu donc ntango ozwa yango ebele mpenza mpo toatelefone na bataxi omaka koti ya taxi papa neti mwana donc ntango ozobima kote mosusu toyebaki mpe bateni oyo elatamaka okolata yango tout le temps te à l'époque ouais okolata yango beti ensemble à cuire nini nabota kroko mais osa un mois te ndila aleka yo oui poni parce que banoir mpe azalaki ebele te siko abima mosusu bazotalaka moto asalaka te parce que batenu abeti nyonso tu ta batu neti fait quoi ezocorresponde te mpo olati ta mosusu ozeke no olati 12 tonnes 12 tonnes yango siko ozeke no na nzoto na yo moko obeti 12 sika otake no buloni moto akosala mpo azala na bilamba ya nini boye na aire mpo azokende wapi mbila kaka controle kaka na mbrouillement mwaka baye fouye pale bakuti banini tu bamire pale ti bazwi baplan nyonso tu bakende yango yo mpe bakende na kaka mponi parce que ezeke no omifundi na mbongo eleki tro
tu te caches plus. Donc habillement no kanisi yo. Bilamba le kutambe te na lata bilamba mais tana tala bilamba nde biso to kutaki bilamba. Ba magasin tout mutalakisa mutu magasin zate. Pour magasin ba temindele. Ils ont une adresse, ils ont une place dans le oui, biga na ke Prince Gervais, na ke bo ke Saint-Étienne, na ke kuna nani na kota mon parent ça que donc c'est que bilamba za na partout mais possibilité na yo kaka. Mais ce que c'est que no bilamba pe za ki te ke ne titola ta na concurrence. Non. Mutu sokoti osombi bilamba na yo sepe na. De temps au sepe bilamba na yo, mais tant que kutana, to bana kutana ba concert mususu. Au moins donc concert na batu musu balati ba marité na ba marité donc ba musu balati ba gotier na ba gotier ba musu balati ba yoshi na ba yoshi pose que non tant que non somba biso ngano te que nous 5 ou 6 donc te que non somba tu kutane kuna yo zuya yo ngana zuya nga pe la poli ani nga mais tant que to lati muta régler na ndenge na ye mais tant que kutana concert bon on simbi de to so la biso ga nina donc bozala bino mais bon on a moni bien aux autres il y a moninga te aux c'est pas mais la concurrence te il y a sap la concurrence il y a sap te mais c'est pas la moninga que tu connais une place mo mais nga betinga singa ne monter na il mais to so biga ba blo mo parce que monsieur zeki sans mentir te ba ki ba taille penate so tali ba parisien c'est la bisona tu vas moi belé wana ya ba blo mo so ki ba vrai parisien ba zongi ba comprendre donc ba prêt à porter monsieur zeki muso mo na pena beti nini moza ya taille na yeti na kula ta 50 mais na ke na zui 56 on mona peke leki pantalon pe mona ke non côté muso au gumbia on est forme mais pour faire bimano poser na tante que ba oyebi na kutam so taille penati donc gumbia on ga pa au BTP au che ba nina yo ba western au bimina yo pe et bimina on peut bien mais nengo filer là ngo lelo na kokate muso mona peke no muta filer nini neti ba fila ki yango na ba soda po kangi loketo pe no peke neti loketo ngaka na parce que pantalon le ke belé c'est quoi asserrer ce que filer c'est quoi à régler ngo si mama susa bon c'est qui ba po teba ki ba taille na biso pina na te ba weso ne zeki mo ke tamso na weso no pesi ono taille na nga yango pesi taille na ba taille pina taille yo lobi ya mwana mais ba ba poser le colo bazui mesure na yo sur mesure ouais ba régler pina ni na yo oyo lo bekita wa ke bazui pina ta ba ya ba bi meka o meki mais ozu wana ya yo puis kuna ba résister do soki ni ne ko ya na sapato na ba bongisi mais ba esprit ya concurrence ono le lo ndenge zaneti ya forme bon te na ba ndeko mususu ya Congo ya Braza bazaki na ba concert bana ya bango bazala skona entrée na entrée on mona ke no ba vanda ka l'entrée te bango so ba ye ba sala démonstration beta sapato ba taka ouais elle mo longo pena ke ba sapato a tena ni ba sa défi na bango wana mais ce que non et ben ça on peut pas délire ya moment wana sans que ça peine intention non bango ça bo ndenge ni te to zaki ensemble to zaki te ke ono ya Braza kuna bani te c'est tout bon donc te bi ke bango bazala bon so boye ka bango bazala bon biso te ndule donc so biso bazaka ke no kota bar kaka boke kota bar ndule zo beta kuna bino boza kota bar po boye rendez-vous ya ba rencontre ya ba tumusu ba uta tamso province ba uta so wapi beaucoup na bango so vani à concert kuna bo solate so musique na bana makele na préféré avant no kota bar po boko ko partager o sombeli muninga sombeli yo ti concert pe sidi o sepeli mais so atunio mais bandaki na nzembo ni soki na nzembo ni na ebina ngata le toko ba peke poto beba bon poto mundele za en avance parce que ba avantage monsieur ezaki c'est les athées point parce que c'est que non biso to kuti front Belgique eza na ni na bango ya Belge Espagne eza ba pesos na bango kuna Portugal eza ba scudo Italie eza ceux qui ba lire na Allemagne eza ba Deutschmark Hollande eza qui na ba florin na bango donc chaque mboka eza na mbongo nango siko ceux qui na na Belgique normalement na ça il faut na ça échange na franc français ouais so na ke Belgique mbongo ya franc français kuna eko ma déjà belé siko bata Suisse pe so aye eza que non eza ça moani mais
tant que tu commis tout na héros valeur comme au monique non n'y a pas quitté parce que l'avantage est un bon et ça là il diminue ba makamwana mais ko beba pene ya nini mundele sko atale au moni ba makamso mundele achaka na ko contrôler mbongo na ba finance tant que c'était que ba ezaki yo muto ko futa impôt mais les lorsque c'est que non bazozoa on a poche à la source parce que c'est que au moni ba changement na mundele azotala que ndeni fona benda là ndeni fona chani parce que mboka ne ezani au moins que non awa ba créer kana ko créer mundele azo créer bino misala pour faut za toujours misala tant qu'on fout bino beaucoup dépenser donc pour chômage déjà on va calculer parce que donc pour mboka pendani to mboka ekufa ekufa neti ndenge économie mondiale et communauté ya bascule ba ni ba guerre ba mboka na biso ba mani ça était wana peut-être mais bah avantage est quitté, c'est vrai. Ok. Voilà. C'est que bateau bah qui n'a formation à l'époque, na l'époque le bateau yo balanda na bango vie ya caillou. Hein, au bah qui n'a pas formation sur le bateau batanga qui quelque part les lots bino banser au moins peut savoir raison. Non mais c'est que non na moment biso te yaki moko pour le babela que mutasa asali aye tanga sans père donc on a tozangulu pendant pas parler pour parler des blagues pinate place de tokoza ah ça va père bino ce que c'est que non na o que non yo que tanga ce que tango ya biso so damaki biso so damaki ce que c'est que non na lamilo donc nyosto c'est qui net da équipe place boza dobo bundana ka nini wana ba o ba yaka formation bazali na bango mais ba moment te que no pour luka pena bana ko oh non nini okendo ko banda ko tanga susu il faut mais il y avait aussi ceux qui ont eu le temps peut-être OK il y a aucun quoi apprendre on va bisco ba vie musu ba tokuta ba tanga ba delo baza ba bisu baza na bani na bango mais ce que c'est que non la majorité ndenge za ki vu ba condition y arrivé muta ko zo na pour muta tanga donc il faut osana moi ba revenu moko boy o ezali que nous ezo survenir muke na ba besoin pour na aucun de classe pour za appel donc c'est que majorité na bino sérieux na bozo nota ya aucune unité biso ngaso soki na reprendaka nini pour mundele tango azwinga siko na reprendre ba cours par correspondance na salle ba cours à distance ba ni donc pendant tout ce temps là et puis na comme na ba prof belé ozola na ba cours belé ba ni nyos tu sali que non net osongi penda parce que kolia na ba dépense na eza sopenate mais bon mingi ezeke bato azeki ba o bana osala parce que o bana osala boso zeke na bato osala zeke no na biso nde to asala ni to boza bato moko te po bazo so batale ko ya ka trotte na parler parce que amono pe ke netika ke no oya oyindi la bango kalate parce que ezeki na ba ndenge pe boza trop propre na moto a salaka po moto a salaka mbongo yozo dépenser ako dépenser moté et puis bango bazana ba vision moi mususu ke moto a zo sa masolo parce que moto a sa masolo au moins ke no oza l'air mais moto a kende ke boulot ake boulot tango azongi ayebi ke no faut momé aya il faut ndeko moko boye faut aya biso ce que c'est que ndeko ye mo soka ye c'est bon na la giso ka makambo ndenge démarrer mais on na bana kanisa ke no yo ya mais ce que c'est que non je sais pas tout ce temps là parce que ngamu na mo je ke no ah ngamu na za tellement l'air donc ce qu'on a au bakiso su na ba vitesse wana oya mona ke ah mais via benga poani la ni voilà bande ko na biso masolo poto eza conception oyo pona yo zolanda biso yo tamso yesima yo tamso ko ya poto oyo ba kotambola yamoni ayo za tozo partager l'expérience dans le baki tokozana batu bana Afrique du Sud batu bana Londres bana Canada kota ba Jerimbo makuna tokozana batu bazana
en tout cas un peu de partout. Je crois que bon, on a vraiment un déplacement dans la Belgique. Bato en Espagne, bobenga biso, poto yakuna, bo partager peu expérience na bino, ko bomba histoire na yote parce que histoire baloba. On a beta lisolo na tout ça l'émission na te dit mon na beta lisolo na nga parce que na ko bomba yango te. Kulutu Pablo. On préféré poto à l'autre poto à Serna bino. C'est poto à Serna biso. Poto à Serna biso. Poto à Serna biso parce que poto à Serna biso et là histoire moko boye. O c'est la mystère. Et poto à lelo et a poto mona benga ngo vague. Po eza nango toza biso tout. C'est cause que non na mutu so mo ga aloko na communauté c'est bon. Non. Au comme ah c'est non basuka pembe ya kuto na mutu vitesse pour aucun n'est pas isouté. Ok, ne pas insulté. Parce que les années de terminé. Ou ça les répliques ou ceux qui nous ont. Pour ce que nous peut être dans ce non, parce que là bon ah ma belle pèse bon. Ce que visionner nango ozoya nango pour y revendre là. C'est ça. Parce que ce que nous biso tout ko ya te awa. Tu y a biso ka no to suka awa to sepe na mboka mundele, pour mboka mundele za dans été, mboka na biso na. Donc na le bango avec fierté ba mi konzinde bazana na ba vision te mais ya ba terre l'équipe ya ba terre sacrée l'équipe ba terre na biso so ba tia makambo no ba travaux za ba nini ba paysan ngo ba toi ko vivre pour ba toi vivre kuna ya compliqué pinate mais c'est que non manque ba vision ya bien toi ba leader ya zali que non a au monde apeke nete ya ko somba parler a ngalo o somba parler no c'est bon mais est-ce que mboka ni so ya aba ya la non. Mais ce que c'est que non, ma vision moi c'est que ce que sont parler aux États-Unis. Est-ce que pourquoi tu es là dans les États-Unis? Mais les États-Unis pour eux sont en Afrique. Bon bah y a ça va faire. Mais peut-être ah, tu y étais pour te yiba, tu n'es quoi apprendre. Bah ma cambo tu yiba awa. Pour monter moto, ou apprendre ya onde ko sala que non, bah mboka na biso tellement. Les gens comme on a battu so sala ba car na nini kuna ba sa ba télé na Afrique. Mais bah y a na on peut-être. C'est pas que non ni ne te ça depuis avant biso batum so ya ka ba bourse awa biso te ya ki te ba po bourse e bonga makina no te metwe a to koti awa to lié na compte mundele to zile pe ba bourse ya compte mundele mundele a favoriser biso te mais to contribuer petit les autres so contribuer mais bon je préfère que non on préfère non poto na Serna bino c'est la biso c'est que non mais pour ce que nous qui n'a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Rien à voir, on a côté ambiance, côté ambiance, parce que mon tant que tu comme donc bisous des autres qui m'a qui n'est beaucoup de la souffrance et à ma casse. Le temps vous comme vous me que non, aucune souffrance de mon moni qui n'est bah vie sous ces bien, bien mon bouillé. Plus bien que ça quoi. Oui, aux autres canaux nous parce que c'est non. Na komi awa. Ba makambo bana olukaneti aux autres dépend ni na grand frère ni na mutute. Parce que moi participation moko ya na ndenge oza awa. Mbongo ya pona okwa ko vivre. Donc mbongo na siko tango ya ka tout le temps zo ma keneti ka non. Bisungi mwana ezo salanga moi bien mais le lorsque c'est que non neta ba France bakata masungi wana poser ki masungi à vie mais pour na bango ba intérêt na bango ba longolango na mboka monsieur zani to Belgique ko za bango tamso ba ni monsieur zali mais à la France ba longolango ezali que non vandi no ba futa ko de temps futa ko olingano pe ça te poser que non moi ni na yo bino tu bozana ngo ezate ke ngakaka et biso tout ça 10 biso tout zo galard même jour là la biso l'équipe au vivre na nini mais les lots quoi pas plus qu'on est longwa bato ba ye aw bon musu so amwa netka ke no o yenga donc ore mboka ba ko yenga te la vie brillante zate et là brillante donc effort aux ngo fournir faut le quoi aux tamso na métier ou apprendre parce que quoi ezaka te ke no o yeno ka ke o vendre même ata ba bengi so na père na bino luka ou apprendre au zoa parce que nous va savoir rebeller au CPCT et qu'on a payé ça mais ça leur savoir mususu donc
yango ça que même ata OK place nini okoka ko sunga bato selon ndo sala yo mutaye poto sérieux na yeka poto mo bu akobi gaillard te ba serana ezaki pe ba net ba gaillard pena ba gaillard te na ebi te zaki na Toulouse so tous les soirs au moins là non attends là qui bala muso Kolia Kwakero oh non de Kwakero parce de Kwakero ba ça là ya biso tout c'est le vélo Kwakero oh donc Kwakero on va que ba c'est Kwakero yo là 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 ngo boka mutu mona tu ba c'est le vambano ba Santos azab c'est le vambano to luka iti azana yao azalia azala so na bengi na ozona ngai c'est le vambano to na besoin na Kwakero rebelle oh Kwakero moi balambi ko te kuna baba petit makou banto banini baseli pa bana ya dozeke mo baseli Kwakero bino tout faut bozala il faut la muka atola la ki faut la muka parce que tu bala la zeke no okola no lembi no la parce que zeke no non era Kwakero avant to la do ba bimisi Kwakero bino to muta zo sa no lie Kwakero tie comme ka bititi dozeke no ngabela beti muta bana sa ide wana omona ga era Kwakero ko kipa bino to da me Kwakero na longwa ana ke Espagne même chose na tina Espagne kuna zeke même chose de tala comme kuna ba ke na aux États-Unis americano ba mono munene oui na forme moko na uti Afrique po na ba mona ozala forme mususu parce que ba Kwakero zeke no so dama wo faze izo pesa nzote donc vous avez mis ba bébé parce que kala ba mono jika faut moi matama moi nini ba forme ya na bon parce que to yaka na ba corps mususu so la kiso ba photo mona e ngala zeki na sepela anango parce que c'est ça vrai tête na zena parce que toi a zeke mo na yaka bona zaka comment transformer il a changé n'est-ce pas na kene na sala un mois kuna zeke no ba espagnol mo azolanda nga zeke no americano mo ka musu ba lo ba anglais zeke el musu ba musu ba ko benga français te po yebiga ke no ba français parce que ba zo comprendre que mais aza américain te aza français aza do ba lingi ko te ba cheo Afrique ba chemba la moko neti nini parce que ba Afrique ba bike no ba yaka ba forme moko boyeni muta auto ya à cause organiser na zeli na Paris na ke vacances na ba côté kuna et dans le moment madame Zamike ba tumana dame pe mona ke no mususu ba serana lelo ko ndima ngote mutalie mak moi sali ba si mak na ba manzanza sardine donc zeke no lelo lia ke on le mais nezo fo o comme bani te munene mususu ezali ya santé te ke comme kende ba côté ya munene ya obèse ça que ba poids na OK voilà alors message que lancé par la poto ya kala hein pas ya ba collègue na yo ba na poto ya kala et puis moi conseil na ba na poto lelo et puis opesi mon bote to sisi na biso non de ba na poto ya kala nyonso tout esprit za pena amuna na ba apparition et ça la nga plaisir na ba oyo baza envie te nzamba batela biso susi ya trop na ba age to komi nango zeke no apesa santé ba pesa bino pe santé ya mingi na ba oba yesika zeke no c'est la famille bo to abandeko so to sa émission ngo pona teke no parce que expérience na ngai yango leki no to sa ngo poser que no faut to pesa na ba conseil donc ba misu baza baleki na nga misu baza mikolo na nga pe ba yena ba série na bango mais so to pesa ba conseil zali que no po bo bima libanda ti te yana mentalité belé o ezali que no o Afrique il faut ezala to changeant to zwa moi savoir moko boy parce que ma manière manamu et ça la même attaque que place même attaque na kata silence bazo reconnaître que non muto alobaki ne lo côté mais azalaki wana mais ce que biso to manini beaucoup qui ne place moi avec non bozo ganga na batu ba compéter que mais bazingi nini de bazingi ba bundo rien bozo solo normal mais ba voix ezali kolo ba bloko na mususu ermo atena téléphone photo lukato to changer ba ezali bloko belé ermo boke pa ya mutu ba yambi bino anda ko metango bozo kitana anda kwa mutu bosubili banda tuna toilette na kati
osali toilette na yo ntango ose soulager avant obima mpo soki bayambaki yo yebake no okeboko no suba na nzela otelemisa voiture na autoroute otelemaka kuna pe te otelema soki pane ezali mais soki no se libéré na yo osengi osali na yo même soki omonaki akite nayoki mpasa masuba osubi na se bavoisin soki bazotala bamonaki no me bato manière nino soki organiser fete ou soirée moko boye bato yango tout toilette eyiki nango bango tout basubi na basima bavoiture mais c'est quoi bamanino babiloko tout toluka nanu ntan mosusu kolongola yango mais na ndenge mabe te parce que ezeke no eza baconstant na sala barestaurant nayeba nini wana vie pable ye moto aloba na bino donc par la grâce tant tobimi na makambo mosusu toyesala mpena baposition ya barestauration à Paris c'est pas naloba yango mpo naloba parce que na onga na mona na baorganisation tout na sala na ndenge mpe ta mosusu nasali te mais na ke place namonake no eloko mo échanger te ça fait mal mais occasion nazwi oyo akozwango na ndenge bien ekosunga ye oyo akozwango mpe na ndenge mabe bolimbisi quoi bolimbisi mpo conseil ezala nango gratuit. Ok, voilà. Bato ya kosuba nani batasika to batakala wana bina soki olongoli bato na komosala neti tri donc en gros c'est éducation moto parce que c'est pas possible poto si sana biso na peso pesa mo bato bambote babi kala bondo somba na biloko olie bondo somba pe na te oga monza lokoti mama na nini baki ba plan obimi yo po sala te na kala ezalaki na ba vigile na magasin moi ezana mo vigile moi tam so magasin moko mais partout moi ezana ba vigile te siko bato nde bayaki ezana mentalité mosusu non dette coloniale mais na kata dette coloniale zeke non donc ozo sala nde mabe muibi atikali ka muibi nde na lobino ke no ngaba wana ko interdire nga que non yo ko sala ngoti bango basala wa bana ba ko interdire ba masaka babiote yote yo ko sala ngoti bango na yote bango ba ko sala bango donc taba ozo bango po bana ko na biso pe na capter mais bango bazwa mais yo zo te so za na besoin na yebisa ok non na besoin ba chocolat ba ko zo na bango ya bino tout ba bike no senga chocolat no yango donc mais mo zo tala ngoko te ba taba pesa biso mbongo po mbongo pena lukuta bete tato komi tumanazo mbongo moi bien parce que ezekende na lobaki no na tour ya liboso na zaina mitu so na mitu wana zekeno so na ke ifo ngai ifo na panza waka na komi na Bordeaux na kombi wana 1200 bolongo la 500 donc busomba bloko tout ezangi na palais mais na ça na ngata musu une semaine somba bloko tout na ke na Toulouse tant que pe à Toulouse abika non tout le monde pesa quoi na combien bon 400 ou 300 ozui bendi la rona bena na zone na Paris tant comme à Paris ba moko palais so za bani te to que to somba bloko sombe so bloko frigo et ton te ba frigo za autonda partout donc olia ni te ebike no ezana ngona palais donc moi pe omoni mutu boza na moi talo ba regarde ma bezate ouais jalousie ça la te parce que damas c'est ça ezaki ba secret simple ya nini mais ngali kuta bete place mona sala moi faut pas moko ya ba série bana matadi ba yebanda banina ya buka magasin na yeba ko kumba avant yana ba bande ko mobo ba zeki na opération siko muta okumba azate petit na moi sanga vie kano masolo mo za côté kuna mais chauffeur azate kareza ya location bani tout mais so komi kuna yo kumba no kaka so nabi me bon bazoki mo point oh non sunga bango kaka na kena pe kuna basala opération na mais opération na memelanga libabe moko bona vie parce que on dit bateau ba forme c'est des occultistes hein. Ah bon? C'est des occultistes hein. Et la réalité c'est que non c'est pas bateau c'est que non OK oyebi ni eza ba indie wana bateau mystique eza ba chinois ko ça ba ventilité et on appelle ça que non
kosala mabe te koyiba mpe eloko ya motu te koamvio mpe eloko te ça sert à rien omwa lipa moko boye na kati ya nini oyo ono nazwa kaka wana nazwa bisikuit moko boye te obimi lokwa puku na kati ya nini na bango obana sala pamba donc omona bano continue na babisikuit nomoni tikaka no nayibaka bisikuit kaka eza ya bato tika babiloko wana tout c'est des babiloko sikozeke no omoni ndete na bamboko bato mosusu aza ya mbongo oyebi mbongo na bango epa euta te meme ata na afrique mpe bato mosusu aza ya mbongo oyebi mbongo na bango nde bazwila te ya balobaka na bakikongo keno mbongo sala mosala eza mbongo eza na basorte ebele ya kosalela mais nyonso to eza mbongo moto so oyebi te keno azwa yango ndenge nini yo so okoti na faux pas na pa oyaka mwa keno ekomiwa makambo mosusu biso so tozwa grâce parce que ezali bakiti so wana bato mosusu bamitu ebeba bamisu bakufa bamisu bakenda bamisu base retrouve na afrique ti lelo bazonga so te parce que ça m'a bé ezali keno gratuit na conscience parce que biloko wana ezali keno babiloko yango tout faut jamais kosala yango tobima bagangi te mais tozalaki bajeune nga ono kote bagana nakoyana mpe na tie poids mais ce que c'est ntango te natiki poids bwani wana mutu na nga te mais ce que c'est mutu mo botamso kozoka omona neti normal pour que batushaki nini mais lelo banini ezalaka na kolingana loba déjà avant ke na obolingo osala wana boyeba baconséquence parce que conséquence ekozala trop tard et puis bocomprendre moi ke ezwi bambula mpe ebele ezwi bambula ebele mona etika yo te mpo ekozwaka bambula yango il faut toujours toyeba kotambola na vie ya moko eya na brouillon te oya na place ogome te pour reprendre mbula mpe ekorattrape yo oya omona nani mosusu so na aloba ngo zeke no na sunga kaka na ba oyo nyonso tu yanga ba oyo nyonso tu bakolanda nini yo émission yo dozeke no mutu ayebi mingi aza te mais tosungana eza grâce na koka koloba bamakambo ezali ke no na koloba ezalaki secret mais eza batémoignage penda mpe te mais eza bavérité parce que eza histoire okosunga bato bazwa lelo on est passé là dozeke bato so bamonanga na kini lelo so ntango baotala bango mwake ya yango ye acteur est-ce que c'est que non ntango bango aloba acteur nga zeke no miso no prêtre namona ngo normal parce que zeke no eya bagrâce oyo eya na vie ya motu donc so kopie nga okoya betala nini na poto kopie kota bien sala oyo kokosala na ndenge na oyo yo mpe oza nango mais zwa mingi ya bien oyo emoniki eza mabe ebwaka parce que c'est mabe et comme mon nulle part détruire ouais détruire voilà alors toi si ça la vie so pesa moi quelques personnes en beauté ngana pesi mbote et bien les pas il y a IP de Coca de London Didier Yi Jerimbo mana Canada na mona lisusu Jean-Claude Babanzo mbote na ozina go de makulusu zina go de makulusu l'artiste zina go de makulusu kobosa na te série tozaki na pleine yo na Pacha na plein Saint-Denis na restaurant donc on comprend les solongo na pesi ma sœur Sylvie vraiment et c'est moi trop il faut de cœur Sylvie Manike na pesi bon Gilles Sotin Mac Manager ba Ari Papa ba Kes Umberto ba Sere Vambano ba De Pascondinga ba Dombengani do boza tellement belé liste na komi pe liste te mais za ba obaye nde nzamba pombola bino histoire ezo continuer pour mutu na mutu zeke no ona tangi apena ba histoire kitoko si ok voilà en tout cas merci Nabino bato batangi a toza na besoin Nabino toza vraiment na besoin ya ko partager expérience Nabino baleki obaye lelo na ba vie ope baye lelo ba oza vraiment na besoin ba yoka bino d'ici là botika malamu la suite au prochain numéro benga biso n'hésitez pas numéro yango des affichés merci beaucoup tolo bela vie elekelinga yo Wilimbala amboya ebale buji na maboko chérie Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo oye sila kite Baron Mbala Sandrine Sengal Kimbinza
Nzumbu lelo yokeyo sheri ya mama adi nani alula yote Rosa di Rosa nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama Mak Makalazo professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama China kia kuna Paris Nies Mateus na Paris nani alula yote Germain Mampuya nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi astre ya mama Ambrogeni Divengele Elemba la Légion de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi astre ya mama Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Mouzé Anta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich Chabali Manuel Mac Gisèle Nyengetan Karine Yengaboule Mwana Paris Chifa Kamba di Malela Ado Senga di Sengomoka Edo Zola na Suisse Patrick Luzolo de Genève Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe mokoti Epa ya kendanga ya wama wana motema Nzambe Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe makambo Professeur Augusto de Jena Jimé Chapa de Paris Antonio de Mavakala Lando Kunga de Jena Spagnon Dombassi Géo Kisunga de Géo Daziro Tazimambo Ngambo nini ngana mema Moto nini ngana boma Eki ya